Bonjour mes étoiles, bonjour mes abonnés, bonjour tout le monde. J'espère bien que vous allez bien. Moi aussi, je me porte bien par la grâce de Dieu. En tout cas, je salue tout le monde. En tout cas, je salue les fans de Mopao Mokonzi, les King leaders. Depuis musique et banda, Tisikoyo Azaka leader, Akotika la leader, Akokufa leader, leader ya libela. Na pese le sako na bafani ya mama si, le sako na yemoko mama. Moi, je azali kopé sa définition, ya kozala moi si quoi. Depuis banda musique, tout le monde a placé singa ya soutien qui tate, place single qui tate nandenga mabete. Tozali koloba toujours respect na ba mama. Lo sako na ba fani ya Inosbi, lo sako na ba fani ya Feregola, lo sako na ba fani ya ba emindule nyoso bazali kosala ete mindule ya mboka na biso ekende liboso. Émission lelo nazali kosala yango ezali droit de réponse koluke longi na ngai te parce que oyebi déjà mongongo oyebi ke ezali dada wa taifa, la mère des nations, la yaya des nations, datata des nations, la petite sœur des nations, la grande sœur des nations. Zwangaka na forme nyoso kolinga so okende na nga na côté ya petite sœur inshallah, so okende na nga na côté ya grande sœur inshallah, so okende na nga na côté ya mama yo kaka. Donc soko kendanga na côté ya mwana mais ko bako zangi sate kocha nation. Voilà, merci beaucoup. Eza droit ya réponse ya bato ebele na moni baye ko commenter na émission nanga na sala kilobi pona ko zongi sa mama Biabele na kati ya nzela. La famille na ko bandana no mutu mokote a comparer mama Biabele na mutu parce que na yebi même quelques fans révoltés bazali ko ya ko tia ba commentaire ngana zala na lignée ya ba hypocrite te quoi. Même quelques fans bazali ko tia ba commentaire mutu mokote a comparer mama Biabele na mutu jamais. Moutou morote alobi ke sindi le cœur de Olomide à l'équipe Biliabel azate. Tozali ko zongi sakara mama Biliabel na place na ye koloba na ye ke ami respecté. Atika mutema mabe, atika mutema likunya. Tango tolobi na mutuke azali icône, azali légende na musique ya mboka na biso, ali ye mokote, ali na bato soki to fandi to beti lisolo tolobi ete soki to tangi mibale to misato ye pa kozala minei na kati na bango. Lelo mama Biliabel azali incapable ya kobimisa album na ye moko ya koloba oya yali album na ngai koleka balo yembo ya bandaki koyemba tango azalaki pembeni ya papa na biso tabule. Lelo soki alobi ba comparer yete po asala ebele abimisela biso ba album oyo ya abimisa ya ye moko tango azalaki na friza te abimisela biso yango to mona to lobete mama penza asala musala na ye tozali komema ye parce que bazali bakuluto bakenda sango totikali ko ignorer yete mais kasi ye atika ko ignorer baninga na ye basi bao bazali ko salete lobi biso to kozala te batu boye bakozwa bendele na biso kingai tina 70 ans kingai tina 80 ans ok nango ti wapi. Lelo soki bozate musique obanani ba omemango. Lelo soki bozate musique obino bozana ngo ya kibomwasi bozaka pe belete banani ba omemango. Awa yozolo ngai wana lolendo te koloba kenana leki na ngai ya mwasi na kombo ya sindi lekera embaka kitoko. Nana leki na ngai ya mwasi na kombo ya Barbara Kanana yembaka kitoko. Nana mwana na ngai ya mwasi na kombo ya Rebo Chulo mamu na bango ayembaka kitoko. Eza bongo te mukoloni yoko yoka Rebo azali ko dénigrer mama si mukoloni yoko yoka mama si azako dénigrer Rebo e ko sale mate parce que basi wana mibale bali na motema mabete mutu na mutu azali na rana ye mutu na mutu azali na bafane na ye mutu na mutu azali na catégorie alo yembo ayembaka. Quand on parle de mama si on parle de rumba, de maîtrise, de l'amour. Mutu na mutu alina ngwasumo aliko mema na bato na ye kasi yo ozalina rivale na terrain na yote ozako bunda nanani walina panique waliko kende gauche droite oko paniquer bako tuna yo likambo nini yo moko ko panikaka yango toko bengo zali complexe alo bino bato boko yaka na ba commentaire ya salite ndengo sale émission boko la kisi éducation. Quand on parle de l'éducation, je suis la définition d'être bien éduqué par ses parents. Que mes parents se reposent en paix là où ils sont. Encore une fois que mes parents se reposent en paix. S'il y a la richesse que mes parents, bah tikelinga na mokilo éducation.
donc ce qui pendant na momengo yo ngai pe na kona ko sala effort na tikela bana na ngai éducation wana droit na commentaire na misapino bisiko zali invisible yo komelanga ke o la ki éducation application ni o ma Gilbert apesanga yo ko pesango mwana na yo éducation wana nde sala ke malgré ko yeba na biso koluba malgré to kota na monde ya salité te tomi benda na kwe na biso to sala musala na biso na ndenge na biso to za ko zongisa nde na mama na biso na nzela mama na biso azonga na nzela atika kozwa baleki na ye lokola ba rival atika kosala motema mabe eza kitoko te parce que soto ke na matière ya ba exemple mère na biso az exemple te wesh mère na biso az exemple te pe az exemple ata ya moke soko moke te na lobi mabete muto amoni ke suye na zongeli yango pona zong sabino na mutu mama biliabel akotika la biliabel muto a comparer te bo bimisela nga image place Cindy le cœur azo loba ke je suis le grand ou bien la grande ezate panique siko na Teresa yanini kozanga kimia na Teresa ya nini kozanga kimia na terrain eza ya nini baya manga na zo poser question kozanga kimia na terrain eza ya nini mama za na panique c'est comme si azo sala bitumba na moto mama za na panique c'est comme si azali ko kende ko sala guerre agitation totale na ba média surtout so batangi kombo ya Cindy likambo nini tozali nde kopekisa ye azonga na nzela na ye respect zali ko se mériter ndenge baza kofinga ye yazo komona ngo malamu fanda tikala yo za mama do epa na yende boza na droit ya ko tia misapi epa na bino respect za la rate pas Koffi Olomide ndende bino boza na droit ya ko finge matin midi soir ya ko tuka ye ko lobele makambo solo pe ya lokuta epa Koffi Olomide donc lokwa Koffi Olomide za ya kilelo biliabel ndaza ya kikala do biliabel aza na droit ya ko finga mutu nyonso alingi mais Koffi Olomide akoki ko sala te loko moko ata soka sali pia donc mboka mobimbe ziki po eza Koffi Olomide donc siko Koffi Olomide so tolobi biliabel andenge mona Koffi Olomide to lobake biliabel baba na classe moko na Koffi Olomide na histoire ya musique biliabel to ko beta pe na histoire moko na Koffi Olomide boni boyeko boni boye boko mpe ko lekisa e komi nini yango boko mona ngo nini na zongisi bino na place mutu moko te atikali kolobake biliabel aza icône te mutu moko te akokanisi mama Cindy le cœur na biliabel azati tozoloba na mama biliabele mama mbia belle toza koloba na ye boye ami pesa respect ami pesa limiemia na tango na ye yaza na rivalité na monde musique te yali bombanda ndenge to komona lelo nde kolekana ka ba fere ba fali eko sali makate yali na moto te mutu moko peta tushaka ye mutu moko tabwakela ka ye mbwakela mais tango ekoma ka ba journaliste bali bato songi ceux qui va poser question ba kozela o yo koloba na limiemia na sagesse ya bo mama okosala ndenge nini oko répondre na sagesse po ebite réponse nyonso ko mana munoko nanga e ko pesa polémique bakokole yango bakosala boy okozwa yango o répondre la limemia non wana zaleki na ngai asala musala ne kitoko en tout cas soki ya kolobezali tokoluka jour mususu tokutana ta na privé to sanini to solola mazaleki na ngana yebiki naza na assurance lelo soki biso tozate musique ya mboka na biso ekozwa relève na ndenge ya basi mama ya boboto pe icône ndenge bolingi to benga ye bongo azalaka bongo ezate lelo ba pozo boko kanisanga na mutu te po mutu akokani na ngate boni pe boy boni na ndenga mabete boni na ye kozongela yango po ekota na matoi ya baya kotia ba commentaire salité na page nanga bazo ya kotia e bozui pe parce que quand tu écris mal en tout cas je t'aide vraiment à te répondre tel que tu m'as écrit. Moi aussi je vais t'aider parce que Dieu m'a aidé. Mon père aussi avait fait quelque chose pour que je parte à l'école. Je vais t'aider. Je vais t'aider penza. Mutu moko taboy ki ekone na ye. Aza ikone mais ami respecter. Baza la complexe ya muninga no moi cité. Parce qu'on est ça complexe. Ye penza ki grande dame boya nzoto na ye. Ki grande dame rejeta corps na ye. Qui grande dame loba am soso mami ici ce n'est pas ta place
qui grande dame loba penza, I'm sorry mami, ce n'est pas ta place mami. Yatikala kana storélégie, je vais me blesser wesh. Atiki la biso mama si afanda kimia. Boni boyeko, ba comparer na mutu. Ba yebisi bino peke na awa na internet mama si asala. Venez d'abord, na lingana kata. Venez. Bolobela biso ni na sindi asale loko te. Kana mutu na ondengo zana en. Kana mutu na ondengo lingaka sindi te. Kana mutu na ondengo mona ka sindi donc soki nani na yo wana ndo yebi ke sindi asale loko te. Mais soko tie na mutu na yo ke sindi asale loko. En tout cas o comprendre ke asale loko. So longoli mutema mabe. O longoli en asalite. O comprendre ke sindi asale loko akitoko. Sindi penza fandisa orchestre bien. Afandisa makamunyoso ok. Donc d'accord. Na kanisi na zongi c'est tant oya lisumba la sima oyeba ke mama wana tokokanisi na mutu te mais tolobi ke ami respecter ami respecter ati ko sala ba rivalité a salité pona ko sala ba baisse po batu ba chayeka akendo beta ba concert tout le monde a pris ba image ba concert ngote wesh je m'en fous moi je m'emballe depuis quand na lobela kombo na lobela kombo na mutema mabe na zongil si yango amutema mabe amena baninga na vie dure azolinga continuer nango na mama si akeba na ye akeba côté wana binande to loba akeba ça n'a rien à voir avec fanatisme, ça n'a rien à voir. Je donne mon avis et je passe. Il y a les gens qui insultent les gens matin, midi, soir. Vous faites quoi? Vous ne faites rien. Alors, tant que vous dites que non, on doit respecter la dame. Je suis parmi des femmes. Je suis moi parmi des femmes qui sensibilisent une femme à se respecter, à respecter une femme comme elle. Vous croyez qu'une femme pareille peut se mettre à dénigrer une autre femme qui mérite du respect? Non. Mais quand une femme ne mérite pas être respectée, wesh, on doit remettre d'abord cette femme en place et après, on va s'habiller maintenant d'une manière d'une femme décente. Ça va ou capiche? Bye bye. J'espère bien que vous pouvez voir mon image demain et mon visage demain. Aujourd'hui là, je voulais seulement rencadrer les gens qui viennent vite, mettre des commentaires. Du respect, quel genre de respect, wesh? Elle-même, elle mérite du respect. Elle mérite ça. Elle mérite ça. Elle mérite ça. Quand on parle du respect, on peut parler du respect du côté de cette dame-là. Moi, je m'en fiche. Elle ne mérite même pas.